Je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana bino to sola ka mikolo nyoso de miso na biso. Nous voulons savoir. Tolobaki lokola to démarrer to kendeka mbamomba moko. Pona bango basola ki tokona champion local pe ba betaka mboka la bakatia nyoso Kinshasa donc liboso na démarrer miso na bandiko pesa ba mbote ya tola ba basola champion local. Lokola maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais et loko Pamba Pay na bosanité koloba bongo venanga Prosper Bakine mwana Dallas ya tongo mwana Dallas ya tongo makasi pe na lobi lisusu bongo ta wana zotala mopani na tali gauche na tali droite na lobi vieux kitola mokonzi na kobosa te koloba Chanel Bakine pe lisusu Brinette Lonzoka mbo aïe tel père telle fille motema ya Prosper Bakine kasi nazo yikolo bake bongo vraiment na lobby papindonga le voyage choix ezate papindonga le voyage choix ezate motabonga na nzuzu na yemoko ai choix ezate na lobaki de verikitola yo yangoyo kasi na lobby la gazelle edi engende la gazelle edi engende la gazelle moto yo papa social talaka ndenge to bakide mbula indi likolo kasi ezobeta te pamba te nyose kanga na maboko na yo la gazelle kasi na lobi boye soki na kata babanga sikoyo na ebi ke mon pasteur le vieux ancien doyen naloba nani pasteur Jamba Omambo académique ya université méthodiste John Wesley na bande mission na ngana ko banga misusu nasima na éviter na zongi lisusu na ngabe po na o comprendre makambo ezoleka na ngaba tosi sango bote monsieur Kache oui mbote champion local oui bito to ya boito no yewe bato babo Mexique kitina katangaba ouais obi na comprendre biango ezaka ka beauté nde eso biso bilambo tezakada e obota maboy kaka anga ye pa oh izana na repesa boso mbote la bato ba soutenir na biso de loin de près na PC excellent Charles Mbutamudu papa intérêt général na maman na famille Mbutamudu nyoso na mbote la bino na PC président Jimmy Kidiri Dieu le fils na maman Dorcas na fille Nick la fille Nick Fifiana fils à papa mbote place vous allez na PC conseiller Guy mbote belé la petite fenêtre tout structure tout à fenêtre Charles Mbutamudu mbote belé na PC va mettre tout maître Doulé maître Dago maître Marcelo maître Nabiso Lisasi sécurité Mokonzi lui lei ya Mokonzi maître Lisasi na PC champion Boa mbote belé na PC maître Inkou on est à la sécurité à président Jimmy Kidiri quoi bah sécurité président Jimmy ouais donc va mettre tout aux arana bango va catcher tout à séparation trahison donc à commencer par président Bougie président Bokoko président Chobo même de loin après ce bambote la petite CG na biso maître Marabnake Fox la petite baclette tout entre nos grenades Cap Standard digital mala Solebembe État Congo maître Likonzi ya suka mwana suka ya beli ya comme TV place vous a déterminé la trésor du monde tous a vraiment tous a bastar ou avant de maza star monene ka ndenge balo bakakeno star monene mais star na ebité ena kende kamba moko bakeno ba boyo mabi ba ebiote eza par ignorance na kacha Congo na sport à Congo même dans l'élite même na catch aza ignorant peut-être à ebita oh mwana bino moko bomisika kalaté awa na kamwe bo yote po na équipe ba bomisika yoza kité mais bana na bino na monde ya catch na twine na sabi pesa ba mbote belé pour respecter mingi maître Migolba pour sa père na yo abi Migolba kacheni ya na ebité eza par ignorance nga mama ka ba na kipango lisuté parce que ba biso yo tous a victime makambo bena makamba kacho na koma mama malin pour leur répondre à la question mususu ouais on a raison c'est mutamoni Migol baboy à moi bango etandia Congo etandia Congo donc formateur
Nathan Angoyo, na bibisi ba quartier rebelle, puis na formé ba quartier rebelle, na pesi ba quartier valeur rebelle. Quartier mso yebana rate menga na salia yebana. Mais je bat ba bimi, nga za koko parce que ba na ngalo ba grenade ba bisi ba quartier. Oh, na ba grenade ba mo misa ba quartier. Ba vini ba misa ba quartier. Ça la cérémonie à quartier abima. Surtout on comprend on nga na comprenant quand tu as sport moi ba ignorant ba zebele. Mutu so mo yebani te. Peut-être au travail, on a clément quelconque. Pour y aller, il faut simana batu ou biso simana bango. Oui, que mutatangi, na ese tangi langa ya ta 3-4 na muamba. Habité na ebika Sibolite. Oui, sur Ibi Sibolite. Ebika Sibolite champion du Congo, on appelle sur un mot de place aux allées. Ibi Sibolite na mbembe malema. Bino nyoso. Na PCP coopérative d'Afrique, l'ambassadeur, tous les féticheurs, ngaza ba technicien. So ozu ba komwana e utakota ikona bise dingwe. Inemta pesa biso mo ba grade wana. Apesa pena yo. Ngaya ambassadeur à tous les techniciens du Congo. Ba ebika coopérative na c'est les missions na vie. Awe bisa yo. Omoni ba quartier ba bimisika. Bon. J'espère que dans l'éducation de base. Oui. So on a raison. So que l'éducation de base peut être aux éducation sportive. Peut-être mutumwa bo azaki ça ne sport à bon la discipline sportive moi je suis scout so la nelinga ba makamna ngana za respect moko ba courtoisie moko boy c'est ça il y a quoi ignorer mutu te ngana pesa ka mutu valeur ne lokwa osala moi ba kacho ba bimasika Luka Obunda mokili neye ba yo komiti ate parce que pesa ba biso za ngaza katira union sacrée ngaza katira union sacrée biso tsaka mibeko côté au monde ba Sibolite baza ba V Douglas ba entraîneur biso Prince ba entraîneur Dava ba Detem Panther ba migo baza ba bike mwana mutu esala siko yo soko telema wana te oyate union sacrée to yo soko ba union sacrée na biso ba Sibolite to sala ba malema to zana union sacrée yo kutu ozate so tangi ba komela ko tanga ba komela misapi na buni na bumbu koto bunda peut-être ngami atangele nga peka sur 4 kota bunda peut-être ngami go bana monate na yoka kaka kache mais kote nga na vanda boya te mais koto vanda nga na roya na sali o na osama yo soko kote nga na ofanda yo ya te parce que tano ba grenade tano un kache comme grenade oh ma boy grenade hôtel standard hôtel Chabert wana otanga ba tech na nga ba mec na wana ba oya yo hôtel digital ba ba na sima na yo wana ba zana na club na te na sima na yo na sima so na tanga biso osu na bimise benati ya libanda na ona formé sont nombreux club na nga Lit Club Force Terrestre bimisi ba kachere belé na formé que na balarene Shakira baleka wana yebi donc na formateur le formateur un grand formateur parce que na lukaki nazo catch kota bato ba yebi na lumanga bana ko entraînement na chango pour na travailler na Zima na travailler na Zefi na travailler na Cap Ligne d'Afrique parce que na talaki bato na bazana notion na yiba sko ba mayele na bango et puis dans la Congo na biso Benos Miss Benos grand technicien ouais en tout cas il y a ebaki Miss Benos andima ki ala bien en tout cas wana ko na une école wana Congo za parmi yo pe za biloba lobe ayebi na te ngam na apprendre parce que za dojo ngana uti na apprendre moto alobaki bongo parce que ayebi na été ayebi makambalita ayebi makambakach te ayebi te faut apprendre ngo Koko Bendo ça parmi ba grand-mère ba koko ba biso ba kachere belé ça ba koko Bendo ba Saïda surtout tangi taliba to ba biso ba kachere belé maître progéniture vraiment ezali le ben non si c'est bon na tuna question Koko Bendo to belé la tenue de lembana aigle solitaire to bimi parce que ba bisera ba bon maître tango le beli kamba Koko Bendos na yezu ide mabango e na be mission na utiko tuna awa izana maître moko nangaba awa alata ka jeep pamba grand ba père na bino pikaka atelemi abike ye akoma katia na église pasteur nda pambola ki nda komi katia alika na cérémonie kachité il y a des katia peut alika na cérémonie kachité akomi katia c'est des mensonges ce que le bongo c'est que kachango oya zwa ki peut-être na nzela ancien wana soka lobi bongo eza na quartier mon côté basale cérémonie église c'est des mensonges
Katia nyonso to que la cérémonie o yebana o eza universel même ndele pas ça la rango. Voilà. Mais lelo so moni que grand moko. Ayo lo ba ke ngai catch na sala ngona ndenga boy peut-être à bénéficier la catch té. Biso yo to za ba mi gol ba oyo. Très important. Bon opportunité belé na vie. Pesanga ba valeur. Kanda azu bénéficier comme le pesanga ba valeur, ba crédibilité catch. Il y a danger dans un club à lutte. Oh lolo na bondisa ba lutte na bazana francophonie, ba bondi francophonie, bazana équipe nationale, na catch. Club eza ma casse sous si place au trahison. So moni vient na lobby bongo, c'est que a bénéficier te pour la neli vie na ye, peut-être vie neza ba bavir. Pourquoi ba sala catch moko ya kala ya Rolanda peut-être basi. Ya mo ba problème. Na vie sociale au moni ba catcher ba hôtel ma kotota ba bougie rouge, otala ba malema, otala ba vipère mukuma, otala ba ange le mystérieux, otala ba za ba vie mo eza aisé. Ba défendre catch. Très bien. Parler bien, place à bien. Bien propre. À tes angles de danger. Hein? Bon. Mais ce que sommes les vieux moral les cana, peut-être peut Louis Vuitton à Zalangote. À Zalangote. Ce que Ayoka interview N, et ça va comme N na jalousie, ce que ça ne peut pas s'accélérer. Ah. Faut monter le magama bongo. Ya solo. Donc il faut te y ba auto ça la moto aza aligné sport naé. Aza passionné na sport naé. Alors bilo ko anate. Oh, ba pambola ngaka l'église na ko na mais contraire, hein? Et ça là ya tanga journaliste passe parce que ngana nazaka fan na ye. Ala takaji pa bini saka kitoko, atakana combo bon. Après na sima ba sima de ces pasteurs ala pa amta makambo. Oui, peut-être un prof Lisha. Maman te bela prof Lisha, comment peut passer peut-être les gars ta prof Lisha. Danger. Pambola qui. Parce que biloka boyelo la père nanga détenu Bassap lors de la lutte congolaise en Afrique. Détenu au apesilo ba médaille d'or na francophonie. Aleka même si père parce que lutte c'est vraiment te ticket là même na club nanga ezara yi. Détenu Bassap. Détenu Bassap. Ngana pesa solidité. Ngana comme nga focaliser na makam nanga catch mais le autre Taliban na ba obunda. En tout cas là c'est là qui bana na lutte na francophonie na monaki trop de médailles qui na mbaya biso ngaba côté. Kota ki lembe côte c'est ta zone côte si biso côte. En tout cas bana lelo ba vraiment vivre bana baza ba biso ba payer ba car. Ba biso baza ba payer ba moto et côte. En tout cas vraiment félicitations pour la lutte. En tout cas na bosana ko féliciter bino félicitations pour après les 4 bah OK so Accra Ghana. Juste africain zali sko landeli ba tona ba iba ba ibisko ba programme oté. OK na dojo mo télé mo kangi photo ngala travail. Il a des entraînements et l'entraînement. Ba catch biso zo na mutu lelo ils ordinateur. Ouais ba ngeza ki ba eza ba catch oyo ramassement de biloko oyo ba bove ba bobu ndango kala etika baza quelque bongo. Siko biso koma makamba Google. So talelo Zéphie Mené diri na Afrique du Sud. Ça la maman la catch. OK ben Junior Kaiman na France. Ça maman la catch. États-Unis Kabongo. Ba mote be place boza. Hôtel ba mettre Liban na Afrique du Sud, ba mettre Congo, ba mettre Air, ba mettre Dragon. Ba ça ba catch à danger. To ina Angola, Cap d'Afrique. Hôtel la catch. Na mona catch. Hôtel Mukumbusu. Na mona catch ba benga ya Badjo, so ya Bija. Ya Bija. Un bon technicien. Ouais. Babiku bazoya calamité. Hôtel Liban na ba général. Hôtel la catch za ko développer. En tout cas tant le bien Bija mona se rappeler na Mio. Voilà voilà. On comprend. Ce que Erosa na biloko quand on va na yo il y a deux jours, moi, des pompages. Parce que tu as un entraînement. Au moins, l'entraînement, on a fait ça. Moi, on a posté, au moins, on a vie. En tout cas, la monaka. Même on est le soir avant d'aller à la moi, on a il faut abonder américain. Et bah, il va limiter. Bah, tika, biso ça la catch. Ben, votre kabiloba loba, et ça bien été. Votre kabiloba loba, et ça bien été. Après, on a beaucoup de loba. En tout cas, on va petit va manquer. Ah, ça manque beaucoup. Et ça manque et ça art na biso to défendre nango muto linga ke eloko o esala muto mo rabe bisango ou bien comme si j'ai mon ya moquerie ya critique quoi pour se perdre nango te parce que migo baso lunga fait atata mo ka trahison na bana au matipe carbo muto ate champion au foot ate ngana au foot là au foot là au vandi pe code à poto ngaza nga technicien mais na lera monga poto. En tout cas, nous retirons les escaliers sur la poto banini.
to soutenir Bakacher non sombe moi moi libende moi ni et ça la ba bien to bi ke bo soutenir déjà moi ba enzo ya ka ba ni mais moi Bakacher parce que ba start c'est on les ba ko ila Bakar na ba tout moi ata moi catch ata moi otindeli et ça li pe bien ata mbula nango ke ole car ndenge zaka en tout cas place à to le kete plateau na li solo ya animal. Tu beta qui sur l'animal tout wana na kenaki pas na à regretter. Alobi na ngai boy na pe son message all. En tout cas, aïssa kana ki ne lobby tout ça en émission, mais via compte temps na ngana comment été lobby pas na mais message na yé na téléphone, le quoi ngana na na komisa ngo ka ke. Yo. Migolba. So iba pesier yo. Iza pona oyo ayo kelo mawa teme pona anyata wa fina okamba mo pa aomono ndi oluka liwa me kota okufela ndenge si président na Charles akufi na politique donc yo polo oto kufela pour nos raisons que na otaka so ba combattre ndi okufa ba boko na yi champion local na komisi message extra Charles mutamuda mutu munene na commissaire message ngai na commissaire catch club super action elite club force terrain ils ont toujours soutenu na François Charles Mbutamoto et ACP malgré bozi fight nazalaka fight ezata eza batan bana makam na bino ngati mané à l'été silaka vu que aza vivant to continuer papa après que za ministre abo aider ka bato a comme ministre député a aider ka bato même ça va nanda abano aider ka bato et le bon président Jimmy à le côté à la chargé de mission à excellence et da ka so que na banda ka no bato ni to longo conseil ngai vraiment na sengi na TV que organiser combat pour ba comprendre que ko organiser ka pa ba bele ba ba ma ka ndo katani là c'est ça ma animal au monde na ko sous-estimer adversaire té Miguel ba c'est un grand c'est un grand na boni ba combat ya danger yebi donc ya soko sous-estimer na bato bundana bango peut-être ko ku ano eza ngwana mais soko zo Miguel comme un grand adversaire challenger à Makasi là il connaît bien mais soko le bagay na ko fina non non limwisai ba makambo ezali ngaza multiprise na spiritas ya ko sakanate ba obo ya coup de tête mona obeto coup de tête yeux bola choto mais ba tangi 1 2 3 et comme va gota la vidéo tu as coup de tête il y a des conseils dans style classique aïe 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 au moins ba bloquer ça et puis Rey Mystère abundana big show Rey Mystère abundana big show c'est ça hein bon on kuta na sani na Jimmy la bana entraînement on a kuta na travail na ngai et puis to kuta makambo bunda biso eza na claim monte ça ba combat eza remarquable quoi super sur trahison tout à ba combat remarquable a to bunda entre les deux les trois to bunda na tout qu'une show de bandal tika boina ba tomato ba to président tomato maître peut-être lobby signé na bango protocole to sali makamoto to bina na banda to lunga ngaba to ko bina na banda damena kozanga to lungwe wana le 8 mars to comme une alliance centre culturel na pesi président Eric Kalamba Mbote Belé comment ne token mais ba tomato na ozanga te pour no mona ndenge muta ko kufa nani oui au moins pour na ba idée wana pour bimisa ba biloka bon il faut zara amigo bo fani ba créer le mot boy parce que biso na club biloko kanga biso beza ba boulot to ko ba club au super to ko bina na Angola na bokaza Charles Mbutamoto na Jimmy Mbutamoto to lunga na super so mo beto ko bina na Angola to sala ngaza facile oyo olobaki comme ben il fallait que Charles Mbutamoto ba ba bono bunda te to seka toza tane toza to liaka kuna Mexique na ngaba aïe 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 tu vois boye baka koloba et puis katia oyo olobango na aussi malanga to s'entraîner même pas nanga ngana forme j'ai beaucoup formé non katia olobaki wana non yo tanga pour nanga peut-être place abunda vraiment Dieu m'a parlé à mata moto na mutu chaque jour nani super aigle nazana aigle mo brick mo na bimisa brick te super aigle oh babin ka chalet chalet en soi ma boy na catch me na yebiete
Oui, bien na combat qui chaleur. Nayebaki. Oyebaka ye kala na ngaba. Nayebaka na ngai toyebanaka yebiki champion mo azara kuna le formateur Kacher moko oyo asali ke Kachilo na ngabe bunda mabo babima. Parce que ba mvia biso. Ngaba de bele ba mvia na ngaba o ba kwa ba Kacher. Na ba masa ngaba liter. Na ba men ba mvia ba yana biso ba Kacher. Za côté kana saka. Oyebi no était na monde Kacher. Na Kachi mo na tala même pas comment na ye. Dieu m'a parlé na fana de parce que na azara yo azate. C'est un monio. Comment na kaluka o abango ba kendaki. Comment est-ce que va ta comment na matete comment na alliance. C'est invitation à super action Migol ba yana comme DT parce que quand DT ensemble partout. Lorsque moni que ba vie prince ba lembi. Ba vie Tyson ba lembi. Ba biso ba DT poison to za ba relève wana. Parce que tous on a nyonso ba vie na ba forma biso ba bi que Migol ba c'est un DT. Wanezama kamuna bino donc oyebi ete na monde te en soi na yebi ete na lobela pe makamba ba te na yebi ete parce que mon mutu il faut humilité procède la gloire voilà et robini luka o ba lekio o kangama na bala kisaka yo yuki ndobuna ba komba na mokali bon tout ça ba komba ana na coin na biso to za ba biso to balanga ba ya raté pourquoi au monde organiser comment en plein air faut à la mbongo l'autre luka ba salle to luka ne salle biso la salle yanga ba salle e mona na te yango to ke na trop alliance to ke trop matete siko ba bazana ba club ou peut-être bazana ba to ba bunete pourquoi biso ring yango ne vandi wala to zana ring to zana tapis sarnage to zana o nyo yo buta munoko senga komba na club amigo bon asura za Kacher aye a mon secrétaire Fox Marabina ka koti lettre to bunda peut-être combat défi ngana ye titre eza sans non pas titre mais combat défi ou bien combat vedette non tu as combat défi ce qu'on a yoka combat mo ba ki kuna ba tsena grenade Kacher ngo akimi na ona gina équipement te nga Migol ba swe na ye ata boy na bunda ba pesa na lokata catch na ti pana Kacher na ka prix so comme que équipement ezate obangi grenade obangi libo Ngasco Migol ba et puis le bien bati bango ba tami nene ni balé au moins là que so total que vieux city très era za ki vieux city très bati yosko yo na ye olobani okima so ngana simana ba vieux city très ngaye na simana na ba young 6 ta ye moko mitangeli na tanga ba tonga simana ba city ba young 6 ba sibolit on comprend so quand on attend le young 6 talentolo ta mutu atembe omondi na travail na ba entraîneur mon commandant Django Mabende o ya yebi peut-être on comprend autant je ba kamba hein kamba niembo ba kanga ma Congo grand Kacher aussi mana yete ayebi yote oza limité luka bato o ba yebi ba façonner yo oza limité to na mukie oza moindre oza mukie senga combat défi surtout au sengi combat lo nga o sauter grenade o sauter chabé ba to na tout sauter bon ko ta Migol c'est que vous mena ring te na ko beto 3 moni troisième code beto ngo 3 na matina kiti dikabwe moko kuti da eboma mutalali boso beti pour me kiti c'est le kinyoso o na monde bato babana liboso no ba supérieur no baza mi kiti ça ngai ba combatanga trop na bato onga la sali ba combatanga mais ba kokate le ba club muso kufa yo kana raté tala ba club esala melo ko ba nguba bon et puis idée mo ah idée mama yele maskoye omoni kachakala o ba pe ba le ba kachakala ezaki danger oui ezaki danger pourquoi kache kufite discipline au bon bazaki non parce que ba club ezaka mukie hôtel aux kin est koto peut-être des clubs à catch oui kin ouest kuna des clubs à catch englober tous les catchers tout va changer écoute kanga parti mobile tout catcher moi ça la bavir exacté lelo to va ta la 1500 club ba tu na ba gérer club na bango yo kota na makamba club ba ningate okota ngota o kuna catcher mo kalunga bumbu akoma kuna ngisi so akoma avela ndako kuna déjà baby ça kota utaka baby ça akova kuna ba yambi parce que ba club muso ngani ba koma na ba catcher et na ba club il faut la catcher à qualité non quantité non par exemple typique il y a président Thomas tu as quel nombre à combien 4
Tout une chose de bandal. 4 personnes. Maman la club respectueux. Kolukate ko za na ba quartier ba monoke. Super action 30 quartier moto passe. Pour gérer bango te. Yango mona le quartier ko na ba bavure rebelle parce que mto akomo protéger ba quartier na ye. Likama club kuna ngana kotango te. Likama les guerriers si bezo tanga ko kotango. Likama haute tension. To za biso so za. To pesa ba conseil. Kala bazana ba pem. Quartier ka seli kambo parce que ba kutana. Ba club eza mingi te. Ah, za club de 4 clubs au 5 clubs na kin mobile. Sur yo ça ba virne. Respect wana siko lelo eza raté. Mais catch to émerger ma casse na catch lelo. Tele bundelo déjà to bundara danger. Mais respect wana eza. Izangi. Respect catch. Ezate. Ah, muto atala kina za club nanga. Atala lobeli président club na ba ayali pe ba komala biso. Asa pe lote. Mais asa président na yo, asa président Migolba. Asa président peut-être ya Sibolit, asa président Biblos. Au moins le Colombie wana Maître Migolba. Nazongeli ba ligue nyonso ligue de Kinshasa en tout cas. Place wana faut tout ça l'effort to bongisa. Surtout ba nini ba attente. To stopper makamba ko bimisaka. So mutaya bimisi club faut boye banano yemoko niveau na ezani. C'est beaucoup de clubs à club musuto ora comme club mais ba bunda raté club et fonctionnaire raté ba katira club comme bunda libanda mais club na bango mo ata e mona anete sili organisation mo ko ezati mais ba club ba et puis ba s'entraînateur et lo mo tala le ba 14 alelo on appelle ça ba condoléances ta catch club haute tension ba toto père de catcher moko to kepe kuna ko ta sacré fumo ba mes condoléances haute tension père de catcher ngana habité les catigres comme on la bossani. Ah, namona ki wana namona ki na publication moko na kuna pe dynamo kuna me condoléances ça que fumo pe kuna se trouver donc c'est ça. Donc il faut to bongi ça. Mon li ba entraînement ça bien. Ba entraînement même exercice yo mo individuel na palais ngala luka ba entraînement. Ngaso mo quartier mo ba bunda danger fona ko yiba ye. Na yiba mayele na ye. Na yiba ka mayele wana na section no oyanga. Yo va dire mutara brûler en passant Maître Migolba, ozaka na Shakira na omoka kindabi. La fille moko bande ko bunda très bien na club na yo. Catches, azaka litez mais abande ko linga na tuna je me interview ya ngai moko epsinga bino na lingaka na koma be. Te naza ba litez nanga o auto na francophonie baza. Mais la mutu na mo catches ate parce que ba continuer ka baza na équipe nationale. Ah, donc baza na catches ate. Na kata mutema. Te ba tu ka ba catches ate. Ba on est baza ba buna na équipe nationale ba ki ba poto ba ko fana. Ah ba ki. Mais ko koma catches donc so landi ba catches biso basi na baza bolingo te. Biso no mi bali en ezalaka. Suko ya bango eza ya bango en kizua. Na ba kizua. Yango monaka biloko 504 5 faut ara migo bandela busara bango année passé le 8 mars na ensemble avec la minute ngana mona kaka yondo 500 ba ngaza initiateur une fois chaole asalango une fois mais yo c'est en plus de 4 nga salango na ensemble le 8 mars ba bundali suna alliance yoka ba problème ngo muto asara ba biloko bongo bat balinga yete donc ba biso bat balinga biso te parce que baton ba olinga ngate boko sa ba kabane boko kapekate super se fait kufa club wana to anéantirango ce qu'on a tasko ngai migol ba ko débat bimisa nga polonga ngeza passe ya nga polonga ngala makam na ngai ya ezaka passe faut ko kate so yo te anga na koma ba mona z comme na ngazenga. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe Naibité tolo baté président le Foudou tolo baté donc tozongi muke ko lobake Maître Migolba nanenga bengo champion pour yondo moto ya mbona donc Maître Migolba to betano lisolo ya 4 attentes Chango tangela nanu bakache oyo yo osantaka so si même na bango boye oko beta maloko mo bamputo bokoka douleur bon ko beta ma vraiment c'est trop dire que ça la bon combat on a linga bon combat que ça la bon combat champion Chango en titre Golbert
Ndoi na yo Migolba contre Golbert. Et Kenda qui to bunda pe na to kutana pe na championnat oui. Kinshasa to bunda ça bon combat. Bosala bon combat mais. Leki danga PP, KPP. Napolaka. KPP. KPP en tout cas un bon technicien aussi. DT Poison. DT Poison aussi. Cap Makoma. Cap Makoma. La Pista. De King. Koba. Double. Chapitre continental Nidja. Olekisi ebele. Na batena du titre. Oyebi ke ozu kaka deux clubs. Kasi club bato babundaka na bastine na nga. Kasi na bastine na yo. Mais tant otangi bato nyonso na zuka na zibo na tiré boka na deux clubs. Deux clubs. Na tiré boka na deux clubs. Ba club ba mususu obunda bien te. Moamba. Na Moamba. C'est. Na Moamba tu l'as entraîné na mo Grenade. Grenade. Na Feli Liebo. Liebo. Et bosso no muta kimi ça va te faire. Eclipse. Eclipse. DTIK. Ike. Chabert. Maître Chabert. Digital. Champion digital. Ils appellent un Kachema Outa qui Bangola yaki du Congo. Ils appellent un Ngaba. Ouais, na yoka qui maintenant na kuta na yeki. Antonio du Congo ça va. Ça va. Basili. O tiré kaka deux clubs. Basili. O tiré kaka deux clubs ke Basili na oya binomoko. So donné na bateau féticheur. Donc deux clubs. O tiré deux clubs. Quoi qu'il ait, o tiré deux clubs. Toké na Funa. Na Funa, Cap de Bastro. De Bastro. Bon technicien. Meilleur technicien. Antonio Denzu. Animal. Champion animal. Moto baluka vraiment parce que là probablement raisonner. Stop. Club moko na Kasavubu. Toké bon, tu wana tu na mosima. Club moko na Kasavubu. Toké Lukunga. Lukunga bakombo na mona Milangia. Milangi. Vila ngabo oyo azaki Rambo Mobali. Bientôt bakomba Rambo Mobali zo bandage. Bakake, ozoki short. Bakake. Ah Babé azo en forme déjà. Azo en forme, gloire à Dieu. Bon, bah c'est peu belé que mais pas comment ya moko ekima parce que ça tanja mla. Deux clubs. Donc pour la champion Migolba, toza na 8 clubs na kata ya Villa Kinshasa a ba club na bino toyebi yango te. Kasi surtout club na Kasavubu. To aka na club moko te, ça 7 clubs. Pour na Kasavubu azu moko. Soda. Ah, Soda. Kasi yango ka club wana yango na club. Ya club ya Angelo Kanza. Ah, Soda, c'est bon. Au moins quand tango tangi nani Milangi, otangi nani. Bango to Pachanyata. Pachanyata, Sasson, Big Show. Ouais, comme ya. Peut wana pe ça va. Oh. Wana kutu ba sauvage. The King wana, c'est un monstre. C'est un monstre de King wana Togo bundana bango. Entre les 2 ou les 3 mars. Les 2 les 3 mars. Ouais, bandal. Nabi bobeta maloko mi ba poule mais je suis à té eza ba combat ba star. Eza combat ba star. Mais ba moi attention boza na ndenge obima. Tu le vois ngana obanga pourquoi la éviter sur na bundana ekotio. Tuna ni bala obetela yo. Mutalo skuta zoko bongai. Té il faut que moni ba clets oyanga. Comme baza ba clets oba s'entraînaka. Yana ifse bango ke to bunda na club ba tomate munyo sepele nango. Et puis elle a beto ben na bengi entre notre président tomate na ebise ke il faut tout ça la corde to bunda. Ah bien Migolba. Na lion fort. Parce que les club ba bosser. Et puis que lunganga ba gobina na banda c'est pas chose facile. Il faut du moyen. Parce que bato ba loba ke biso za mbongo te. Au club bana parce que ben valaki excellence ba bono bunda li sous-souté. Bo tombola Jimmy qui diri. Conseil dit parce que comment on va venir tu vas te faire chez lobo si que tu es super combat ya Ophélie yo Ophélie angaye comment plein air c'est coûtant oyebi nanga na miko bunta combat plein air mais bato musu pe ba bundaka te ba kota ba comment na biso to futa bango te oye mo buni te zo mo transport to pesi yo kaka po mais ba kai musu kaka yo to benga ki ota mais tout na ba quartier ba za fond ba yebso ke club wana pa pesa mbongo. Pesa mbongo.
ya aventure te et puis to changer ba donner belé biso so que katiera kofi ce contribution à club et à 50 mata au biso chaka au biso chaka il va dire ma binote te ba on demande parce que baba jaloux na combine ce que mission na ngai mettre fais un message moko ya suka to chiter l'émission ouais message ça on peut ça vraiment ba mode premièrement on a parents au baboti migol ba maman Bernadette fona boka ba parents nanga parce que nazaka fier na bango se bango peut être melo nazate c'est ça il peut babota kacheka boga mwana kitoko donc makambo to intelligence sagesse na chaîne na bolimbisa na kanse baba so ayo ba ba collègue nanga nyonso ipak c'est une panification congolais ba mbote belo ko soutenir ngai na pesi maître Lila ouais ben mais les catchers maître Lila mais les catchers maître Lila asa maître oyo asala ba boss ba jwa kanga mangiringi bango so ba bongo ba ko ba les catchers te abenga ngama les catchers bango ba yiba ko mbana ba ko ba les catchers bazate na Congo aka les catchers c'est moi mais c'est les techniciens c'est parce que comme moi là on grand maître maître Lila mtabenga ngala ipak mais les catchers nous sommes beaucoup de catchers là-bas on travaille là-bas nous sommes nombreux tous en belé tous en commandant Django tous en champion nanga Steve tous en maître King tous en maître Diesel tous en Kamba tous en Eddie King tous en belé na ipak kuna donc ce que yebani kuna te oyebani te mais c'est les catchers là bango nyonso yonde mais c'est les catchers mais c'est les catchers donc na pesi mbote belé na Elvis Zulu sud-africain français après c'est mbote na ndibola malgré to box sabiso to évoluera kitoko na pesi mbote na maître Libacho maître Konga maître Ewabora maître 6000 maître Tegourma ba maître tout vraiment au bazar en Afrique du Sud na pesi no mbote na pesi mbote na excellent Charles Mbutamutu papa intérêt général toujours on met toujours Jimmy Mbutamutu conseil qui n'a pas sa motte belé n'a pas ses clubs dans ma motte n'a pas si bana tout yanga bana tout ya mo amba pour la trahison et azali bana tout ya Congo donc de partout vos alliés la trahison de moi ambayeyo les seuls unique technicien les formateurs et vraiment ça on a binot calamité ba production tous en banda tous en lema tous nganga ba donc to banda makambo yango na comme na février 2024 makambo donc club m'a évolué kitoko ba renouer salama makambo tout ba président boko baza ba président Chobo ba président Vini ba forme ba secrétaire force ba Chabé donc structure on a ba digital tout ba standard structure on a o ba balinga ba panzango ezali on mbembe vraiment donc boko katé boza mike on mbembe nga na rappeler binoka ke ba organisation bandi déjà na kati ya trahison mais abosana teke auti kolobana awa na maître super aigle ke ce qui tembe signé défi ngamo na ke ko filmer na tunae on dimi défi te oboy to ko awate ala possibilité te awata nako teleringo fele na coin si d'ailleurs ba no bomema bochanga na ye mona oya na ite zela te ngape na ke kana kina kamera na ke tude na kamera soka boy aluka basala ye ngam na sala ka kache atuna madame la reine Shakira ngam na sala ngam gol ba ye wala ko te ignorante to yebi na biso na sala ka kache na zui ma kache ma dans les nez na façonner au bimi au comme au salon na sala belé na ko tanga ko s'entraîner tant beau s'entraîner na sima boy ko ta sewana na formé belé na bimi se belé o ba yeba nete ba yeba na ouais siko yo ignorer mutu na polo bateke il faut na za na mais na père wana sala ka batu yo siko oni o bibimi bato kuta na cible tu ba combat to kuta ba président Bendos Simbote président nani Kachero Bendos président Bendos ya club ni ben ngoni ni Temple du Soleil temple kufate baba ki ba organiser ba combattre te kuna pe la pesa ba entraînement ba yebi ba benga ngana ba travailler na président Bendos na kota Gambela kuna ti voilà na ba OK na ba FBI les grands teke FBI la pesa ba pesa bango ba entraînement ba la pesa ba entraînement président Bendos ça ma casse abunda wapi les kacho ba bundara peut-être atie comment le pas on a bango na veille na bango na commune na bango biso ça de partout ngami go ba moni biso ba niveau de comment ba star
nga lingani papier et invitation par écrit nga combat de bouche kenda bunda place kingandi te na yate oh nakata lupango banani oyo na ko yate il faut valoriser mutu nga za kacha cour de grand na mboka oyo so me ba symbolique ba malema ba animal ba nguluma apesi ba pepe chunga na chunga ba mote mo ba kacha wana na mukuza chape bigo ba bien ya bunda na kikalate na kilelo so ba kacha kilelo vraiment okikala te kikala ka yango ba vie ba ozanga ba bunda kacha kikala trop aye ba beti fanfa ba petit mo pe bazanga na ba mbongo ba chéri ba landi bango yango batikali biso doit bien organiser après qui jalousie écoute surtout te mettre aux doit danger té mais ce que muta otala migol ba avant la moi kiti a me pe moment ya malili aleki na pour ni total lobby total John Cena viva mettre nani oh bien mettre faut pas checker yo ba to ba kotola on va mettre toye obimisi il est des mettre au kima peut-être pour les calendriers m'to bien il était ngai na sala ka c'est à la fort wana na raison c'est pesant différent wana na la lelo je ba wira ba zina ba grâce c'est ba Fabregas ba ba bina filet ba hérité wata comment la vitesse ba fali go zo si so ba wira ba na ngo na si so ba vina biso ba Madilu ba ndenge mokota o ma be Madilu ka na lemba fa ninga na kilo ti bota nika ba rocher eza ndenge mokote mosko so ba sala allusion na makambo wana baloba te to vana peut-être ba pétrole ba kunda biso na sepela na ba quartier ya Kinu West bazana icône na bango Jackie Chang personnel ba valoriser kaye hommage chaque année mais koto to ba icône belé ba kufa batika biso pe à l'air âme tout ça qui est l'autre côté ouais ni comme de tela bango mais so migol ba lobike na tela défait Sam Kaima combat miteme beta bango o point ni non ça défait Isha combat parce que non tout ça la ngane oyo est-ce que tu vas o biki obili c'est le mot important mettre Isha par ba vieux icône yanga ba sali dans tela show na show o akufa peut-être ba défait show na show akufa et belé ba éviter de bimbe non quartier ba éviter ba éviter ça voyager oui ce qu'on a na salango na tu na les questions na TV biki na sangelo kolo ce qu'on a na salango ba camarade ba za ba collègue o aye ba bunda na muta salango c'est migol ba et quatre ces personnes ba salango année o tout ça sous un problème sérieux auto les gars mettre moli passe à auto personne na auto kufa ata ba chez tanamité mais il y a des amis au ba bunda na bango pourquoi il tanamité ba camarade o yaye club o yaye peut-être azalaki ba sala na ba yebi o ni ba salaki mais biso to perdre moi na onga bisaka de rouge to kunage na ba façon ne ba kunda quartier pourquoi ba vie bozo na bolingo vers biso baleki o ya bino ya te ba no kabola biso bo diviser que notre okete bana bazaboy biso na bana o peut-être bana o boza na bango sur le plan mental baza ne mona bisote oui mais baza bo ba mettre baza bo ba quartier boluka to zala ini et puis sa force peut-être un peu le bino za peut-être demain pas ko kufa lobi peut-être moi na musuba ya kacha ko kufa lobi to sala ni poto kunai ba famille to za ba l'arte to tsaka ba yango to sala on est to sala ya rouge personnel akunda ma koleka peut-être ba kacha ni so kufa la ngaba ba kacha ni ba kunda rouge entre na mona ba image omoni na mona ba image pour ni ba vie ba ligne ko kabola division ba bana ba sangana te yango mona biso koma ovanda na vai na ngai na uti ba bulo na ngai sali ba mapa na ipaki na s'entraîner na tali dojo na ngai lita tali ba na ngai na tali ba blo amike mike na vai na ngai pour ne pas li sola migol parce que ezana quartier moto ba betali sonner chaque jour wanga ba no ba na migol ba za boy okutana na ngate papa ngalo tukutana wapi mais na za ka boy yango ya wapi to musu ta betali solo na nga abetela ex na li solo na ngai to zane lobby to zana migol ba kuta critiquer yo boy na benga na téléphone na wanga ngalo tukutana wapi aïe la mentalité ba quartier na komi ba moko na comprendre mouton na comprendre tu comprends na comprendre rareté na ngai sala to passe ba linga ba mona migo ba na ba mona migol ba boy o mona ngate nga za star na bine na ngaza ne mona pia na basa azonga na ena musina ye ngaza ne mona deten basa ngaza ne mona na ko bendos ko ba formanga uzung sabat mabala usaka bani de mutanya azonga salibala na il faut tanga koma migol ngaye wale formateur nga ba intox quand même na bana oyanga ngaye parce que nga ba vidéo donc de lo bana ba papa na bisa o boko la mona mbanda te moi ya solo boko la mona mbanda ko ka wana na raison lelo
bana nanga à bon terme na zakana bon ngala seka ngoko saka likambo la seki lobi nango ya wana na raison na yoki lelo super action na comprendre bien lelo super action ça clair peut ça douleur mais c'est les catcheurs yo comportement David nous me colon ensemble émission trop mais ça que no baki moi neto démarrer boy chaque semaine ba dozo biloko chaque semaine biloko dans ça émission trop pour la samo que naza mais c'est les catcheurs mais c'est les formateurs et là la salle na yebi yango de salle ngana za boy na lamgi na tongo na la déplique na Fabregas avant ni oyo ta mo les Fabregas moi papa moi bien ma nga kuna obe ngoka Mexique na katanga on comprend Mexique na katanga sur la lunga ala ki kota président Jimmy nini Louis Vuitton moi ça va nouveauté ba ba sabote comprend na tangu na bineza akate donc na sens wana ba vie surtout ngaba nde comportement sitonge ngaba to bongisa balu ba père bo bongisa biso to komina suka ya miso na biso bandeko ya lo beza suivre to kolo bango mukie to beta ba se photo donc sanga baba zonga na temps ngabo ndie bat ba comprendre que oui to comprendre te toujours comprendre ba katia na biso ba gra ba katia ba yakana matete na ngaba mo amaneza baza catch na ville Kinshasa na Congo mais soki bandi ko boma sota baninga bandolo babolo bani souci fort je m'appelle Maboko ya Nzambe na bwaki Patricia Beledou en tout cas quand ndenge zalaka ekufélité na fin na raisonner Patricia Beledou na bwaki yo okomi na komine suka émission na kubwaka mabanga mingi te mais kasi na lobi ke tokende komisa mbangu na Université John Wesley juste na sima parler du peuple ba faculté eza ebele wana Université Méthodiste John Wesley en tout cas mingi akoloba te na Université Méthodiste John Wesley mamona raisonner na bi yemoko les vieux anciens académiques Jamba o Mambo académique na bango tous les vieux anciens akangama solo na Université John Wesley na bwaki Prosper Bakine Berger Etienne Bokopolo Pasteur Bon Boumalika vieux Kitola Edi Engendela Gazelle mwana ya France ya Tongo papa social baloba baboya basamba oza toujours wana Edi Engende pe na lobi président le Fudu Papindonga le voyant choix ezate soki nazongi mpani natali gauche natali droite na lobi nazongi na bana tu ya ngaba na bwaki bino ngoso modo ko bobako champion kale yo bosa na mabele te ezana mabele nyoso Kongo za ya biso famille eyamba mobimba famille Onyangunga mobimba soki na bwaki bino te se na sema bima kasi na bwaki Mimi Shungu Annie Claudine Omoy pe na bosete ko bwaka bongo Diekone na Kinkole famille Onyangunga famille famille Lahé. On est ensemble na bino famille Eyamba Mobimba kasi nabwaki nasima ya kamera na zaki bongo na Miranda Joseph Jonas Maza Wel Joye Yozike Diane Omoy mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo Belamine Kamba Motema ya ciao.